Soyez les bienvenus, notre cher fidèle internaute. Il y a quoi l'habitude sur votre chaîne, la meilleure chaîne du moment, Alvin BAP, la voix céleste. Merci de confiance sur vous, la Rabiso. Ma mère vient à Bino, nous avons battu en 2020, ça va dans 2020. Covid est frappé, mais tout le monde dit que tant que dans 2021, tout le monde m'a bien, ça me passe sur Rabiso. Bino Balinga, Moka, Botunga, Mokonda, Moka, Sunga, Fati Beton, Bossi Mapé Magazine, Yoka Bas 2022, qui n'a pas musique. Merci à papa, Lomi, Lukonga depuis France parce que papa le message linze momo ya kitoko pona bana mboka lisanga lisa Congo lisanga ils a bien parce que c'est une chanson, c'est un message à lancer à tous les peuples congolais bokende na Coco na chaîne Coco L bokende ko kanze mona c'est un message ma PCP pona bande na so est bazonyo ko mabande so Congo mobimba yango batno so bolinga pe magazine yoka base bokende pe ko soutenir parce que c'est une chanson qui parle aussi de la réalité mboka na biso to ko beta masolo par rapport à l'actualité politique mboka na biso. Je dirais que Robert Albaga qui est se faire soigner dans l'Afrique du Sud. Mais tout qui est là, si ma trouble sur les camarades à Est et dit qu'à peine plus de 10 ans, 19 ans qui va sortir de la prison et qu'à la terre grâce à l'événement Fatih Beto Azobi Malibanda. To kobeta Barcelona moi na mboka Junior Belami oh bosengi tellement belé bosenga ngasa invité na ngai liboso en 2021 yena ya mbeli bino to beta masolo par rapport à l'actualité politique nyo sur le kanaka mboka awa na depuis maman ko pesa ye maloba moi na mboka boni papa Mote ndeko journaliste na sepeli mingi nengo ya mbinga lisuna la voix céleste TV to pesi ba kongomani ba congolais nyonso sika nyonso bazali na mokili to bazali ko yamba kolanda biso mbote makasi ba meilleur ve bonne année et to sengi bango année oya sika 2020 et tomber la biso année 2021 pardon et tomber la biso une année de bonheur année de prospérité pour tous les congolais tous à la béni année 2021 merci beaucoup. Voilà ce que parce que l'actualité politique est dit qu'à peine depuis 2001 tant on l'aura Désiré Kabila Koufaka aujourd'hui grâce à l'événement Fatih Beton par rapport à ce que l'on Edi Kapen tokoloba kobima Edi Kapen eza non événement pour toloba ki yango dès l'entrée ya au pouvoir ya mokonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayebaki ke ba innocent baza na prison ba innocent baza na prison des criminels baza à l'extérieur ya prison ya Makala c'est pour cela au moni to ba komi ko sala maintenant échange des innocents commencent à être libérés mais il y a des vrais prisonniers oh tozo mona ndeti politique anambe ndeti Barzaya sur Rubero tous ces gens là oh ba général lenga oyo ba sala ba crime belé voilà yango tozolo ba tous ces criminels là bangonde ba se retrouver na prison yango mono dit qu'à peine ba gracier to sengi pe merci beaucoup na chef de l'état po ayoki mbela ya biso ba congolais ayoki mbela ya biso ba parlementaire debo et c'est tout to senga ki libération ya Edi Kapen notre général aya ko témoigner vérité sur l'assassinat de Mouzé parce que nous les politiciens nous les congolais to yebi déjà comment la vérité ba cacha yango ya koboma ya assassinat ya président Laurent Désiré Kabila yango tolobi Edi Kapen quand il est dehors et ça pour ya kobimisa ba vérité mususu pour toyoki pe Edi Kapen na lobby à cause la conférence de presse à Koloba à cause statuer sur la vérité pour toza na état de droit chacun est libre de parler nous avons vu ça quand les députés ba kekuta na mokonzi ya mboka ba député ba bandaki ko kende kingakati lokola ba meme ba vandi wana mutu moko Koloba soka lobby ba beti liboko na mesa ba panzani mais ba kei kuna na cité de loya mokonza tcheli bango miko député ne ça ko s'exprimer voilà l'état de droit et la démocratie oh to luka ki tata tandi tata to fonna ba muke belé ba tan belé na Congo to ka te ke Edi Kapen ba menacer mais to ki ke ba sale grâce pour bien na boloko mais Edi Kapen to ki comme ko ba menace tel belé tu penses qu'il va menacer les autres taper dans ngambo est-ce que c'est ton nini tata wana Edi Kapen c'est un combattant c'est quelqu'un qui a gardé état d'esprit solide 19 ans en prison à Makala c'est dit jamais vu Azawana esprit matal solide balaki si même avec sa femme et ses enfants matal solide c'est un militaire n'a pas si le sac au place à Zalia Zolandangai c'est un tata brave 18 ans 19 ans en prison mais au Kobima tala bato bazaka kasoki ba ayoki bazo interpeller malade toyoka ki Alexis Tamwemwamba quand il était au pouvoir endossé responsabilité à ba crime ya salaki na niveau ya Maniema ko abattre un avion na gouvernement belge au moni ndenga azoki malade ya wate et comme ba AVC Rouberwa tango ayoki kaka tribunal international au Congo TPI bala moko Afrique du Sud malade ces gens là ba kokokaka prison te ceux qui ba bandi ko accompagner bango yango pe bazana malheur ezolandaka bango sur le dos mokonza mboka sombi ba bisi ya prison blindé
bisi blende doso bazuyo bakotisi yo direction makala ata bosali bosala bambiscade po bosala quoi que ce soit et aussi malisusu te vous allez se retrouver en prison yango moni dit qu'apeine aza mental solide ces mecs là ndeko wana kongomani wana aza pena solide abimi te tu opère lobby pe bien na kobangelo côté. Je suis un militaire, na kota ki prison militaire, na bimi militaire, na kobang yelo côté. C'est un militaire, c'est quelqu'un où asalaki peut tumba monene na kati mboka na biso Congo. Libération ya mona mboka di Kapin, est-ce que tu peux vivre Kabila danger? Mais vie à Kabila, tokoloba vie à Kabila danger par rapport ya ba effet ya mabe oya sali. Ceux qui moutabimi na prison, yo yebili kamute. Toi tu étais président de la République pendant 18 ans. Au service mboko ndengo bomaki Congo ndengo piyaki ya yo. Wana toche mupanzi. Mais ba crime disa ko bomaka batu ko sopaka makila ya ba Kongomani. Po kota na pouvoir parce que ezalaki politique ba Rwandais. C'est leur politique. Ya kotangisa ka makila pour accéder au pouvoir. Maintenant ils ont fait ça. Le lo mené komi sikoyo. Tozongeli bango bato te. Bato ezongeli bango. Mokonza lobaki tango akena mboka ya Afrique du Sud ya Cyril Ramaphosa. Kokuta na collègue na ye ayebisi na ba diaspora congolais ya niveau ya Afrique du Sud que non bobo ça na ces pays les solo ya ces pour ces pays bazwa bemba ba memi kuna ba vidéo mo solo nyonso nous on va arrêter ces gens là na tribunal international pour le crime au Congo TPO ezoya tata et tribunal wana e kokanga tous les génocidaires to uti koloba yango na parlement de Bouya Saint Gabriel na niveau ya yolo e kokanga tous les génocidaires tous les criminels na ba oyo baza awa na kati ya moko na ba baza libanda ya moko yango moni panique komi kokota na niveau ya Rwanda panique ekoti na Uganda mais ce n'est que les débits voilà tu yeba ki pe ke Azara Soubero azala ko be la Covid-19 fa na Afrique du Sud pour que se faire soigner parce que à l'hôpital la bien la raté c'est là bango que se faire soigner na Afrique du Sud mais quoi que ce qui va bi Azara Soubero ata sima ya ba guerre au sala maninga est kuna nini ko pesa ba tinyo so information ba zo landa senet moment Azara Soubero tokoloba malade za Covid-19 te tata journaliste to meka ko corriger na bandeko bazali ko landa biso malade bandaki Azara c'est bandaki kan na uti ko soulever yo awa batu wana bazingi toujours pouvoir et pouvoir na bango eza pour vexer les sangs du Congolais pour bakota ba Azara Soubero a beaucoup de sangs de Congolais na maboko na ye même Bitakwira dit ça. C'est quelqu'un qui même à côté de l'Union sacrée, qui est dans la société civile, qui est dans l'organisation des droits de l'homme, quelqu'un qui s'adhère. On est des réfugiés. Ils seront arrêtés parce que ce qui tribunal est installé. Docteur Mukwege, vous avez vu comment on a menacé Docteur Mukwege. La menace est mort à répétition. Est-ce que Docteur Mukwege est tombé? C'est un combattant. C'est quelqu'un qui a lutté en face, que non, même ici au Kosa la Union sacrée, mais on a besoin de ce tribunal-là et juger tous les criminels. Azaria c'est malade de banda qui est en Mokonzambo lobby ministère il y a décentralisation moni plan aye ezalaki bazwa ministère wana ya décentralisation pour bakataka Congo bakabola Congo même Mokonzake na Soudaf na mboka ya Johannesburg lobby pas question Congo ekotikala boze la division ya Congo te na pouvoir ya ngatilo wana boluka mutu musu nde wakoyaka ngate ngata que je serai le président de la République Congo restera indivisible oyo lobaka même Mobutu on va négocier avec les diables pour Congo etikala mais mokonzi ya biso a négocier na Nzambe non diable biso to négocier na Nzambe ye moko likolo po Nzambe nde yene le maître des circonstances yo moni mokonzi asali ba veiller de prière asali ba donc tozana mokonzi moko atuka Nzambe nde atindikeli biso ye ba veiller de prière pour na mboka yango tolobi Azarias maladi na ye tata e bandaki wana tango ayoki kaka ke non ministère elongwe Azarias alobi te awa attention ekomi komata akomaki à tout moment ba prière ko salaka ba losam mais suki wana te na deuxième discours ya mokonzi ya moka mokonzi alobi tozo cha tribunal international pour des crimes commis ici au Congo. Mais Azarias alobi ngani ne na zwami. Ce sont des Rwandais oyo bakotaki ba milati ici qui congolais ba komi ba congolaise ba congolais a pire kolekana ba biso oyo ba congolais oyo biso to tikali dimini bango ba zwinde monopole ya moka. Siko mokonza kangi bango alobi tribunal pour des crimes au Congo. No moni Azarias ali makade kale AVC zuye wana aka Afrique du Sud. Mais tokoloba kuna na mboko ya zali akozwa soin ako se rétablir akoya ko sambaka au monde bazwaka un criminel même na États-Unis so bakangi gangisa un criminel bako traiter ye soka aza na danger babiki se simaleki à là-bas bato wana soki bako condamner bango à mort mais il faut ba lekana na là-bas po ba congolais nyonso na ba rwandais oyo baza mupanzi oyo baza na mayele mabe bayeba yango que tous ces rwandais là bako pasaka na justice congolais. Voilà bongo toki pe généraux moko boye parmi parce que tu dis que généraux ne sont pas fatigués fatigués bango bas au service de la nation mais bon on se manquer mon konzamuka par rapport à ce que ça
Je komake mokonzi mboka c'est général là il comprend pas. Mokonzi mboka lobaki yango clair. Soda moko te oyo ngai naza commandant suprême na ye akobungisa akobebisa moral na ye na banini ya ba politiciens. OK ba généraux belo bakotaki ce sont des milices, ce sont des rebelles. Basali ba mixage ba benga yango ba message ba to sala bazui ba rebelle ba kotisi na kati ya armée bazui bo yango tozo pesa mbela na mokonza mboka ata la dossier o eza na niveau ya Bunia o Tolandi na Ituri ba kodeko ba komi ko senga ka ba taxe na nzela. Nani asali mixage ya ba milicien soko déposer armes aux miliciens zonga civil ou soit zongeli ba activité na yo ya zamba Tolandi yo ti na zamba to neutraliser yo et non un milicien abima na niveau ya village to na kati banzela ko senga ka ba taxe ko senga ba mituka banzela ba mbongo wana to boyi yango to sengi mokonza mboka la ndela metolobi général wana akoyi na poule ya John Numbi te John Numbi to mokonza a reconduire ye a vimisela ke fonction alobi kende sala musala ba congolais baganga kiao o te ndenge nini a reconduire John Numbi mais lelo John Numbi azawapi John Numbi lelo azawapi c'est quelqu'un qui a tombé kadika perdre tous les fonctions na ye nyonso azongi congolais simple soki azongi so ndenge tozoloba général et John Numbi azonga lokola likili donc soda ya mulongo ozomona ndenge mokona général wana soki akilami tango akilimi bazongi siye na S bande konyoso ya S babeleli ba congolais ya kuna balobi te mokonzi ya moka okolanda okozongisa muto te c'est lui qui a la base ya ba massacre mais mokonzi yebaki pourquoi zongisaki tala action ke kosala pour abattre ba hélicoptère congolaise pour mokonzi lobaki de plus en plus armé ezokoma fort et bangisi Rwanda et bangisi Uganda et ils ont utilisé ce général là pour yango moni mokonzi asali kaka ndenga asalaki na Minembwe comité de crise tozo kende bongo comité de crise et qui na Minembwe etali ba ebisi mokonzi te Minembwe balimbaka te mokonzi alobiali na longoli nyonso na ministère ya décentralisation elongwe ube watikali pamba ndenge moko na général wana comme bayoka kike envahissement ya basoda rwandais na territoire congolais aki wana basoda bakoti mais yo oza siko yo nde général soki ya 33e région bataillon ya kuna comment ba rwandais bakokota c'est que yo na ba rwandais vous êtes ensemble et voilà l'hélicoptère wana elongwe maintenant na Bunia pona kokende Kisangani kosala tout image bakende ko capturer ça ba hélicoptère moderne kokende ko capturer ba image to batala si réellement ba rwandais ba soda rwandais na ba drapeau ya Rwanda na mapeka bakotaki et général wana a lancé opération pour abattre cet hélicoptère. Voilà les conséquences aujourd'hui. Président Sali Mena, comité de crise au sein de l'armée, va identifier qui est un général rwandais au Congo, qui est congolais. Donc na ba généraux ba infiltré qui mon conseiller bisaki bango tozo continuer toujours ko boire ba ordonnance. Tokoyoka ba ordonnance ko kitali susu na ba nini pona ba soda wana. Tous les soldats rwandais ba kozonga na mboka na bango ou soit ba kosamba na ba crime oyo ba commettre awa mon conseiller bisaki Kagame clair. Tout ça la pont ou mire. C'est Kagame qui a choisi les ponts. Tocha pont entre biso na bino to coopéraka. Maintenant kaka bango moko omoni politique ya Kagame akotisi ba soda na ye ala kangi frontière na ye atie baga a sécuriser atie blender bataillon na niveau frontière na ye po ba soda o ya koti bazonga lisusu na Rwanda di po lo baga ke non ce sont des miliciens ba Sultan Makenga est-ce que bazala ba congolais ba tuana ba Sultan Makenga ba oyo banani oyo azana CPI o nani Rwanda oyo azana na CPI oyo akenda ko Bosco Tagane oyo akenda ko samba na Guinée Rwanda na CPI voilà ces gens là basala ka politique wana ba koteli biso. En tout cas, comité de crise ezokota mon frère, je te dis journaliste, ezosili sabama kamunyoso. Yango moni mo konza azui décision. Tozo katana Rwanda Airways wana. Ezokangam. Wana na kopesa yango non si asika pa ba congolais. Rwanda Airways ezokatana. Mo konza pesa ki bango faveur. Alobi to sala pont, Kagame ndimi pont. Pont wana elingi koloba ale. Rwanda Airways efungwa. Rwanda Airways komo yaka na ba milicien. Naba milicien ba kota ki Kinshasa ebele a complicité na le général bakangi na niveau ya Congo central. Mais kasi ba équipe ba aider ki ba filtre ba kota ki maboma bazaki ebele on ba ko aider pe armée congolaise. Mais opération ya ba maboma ba badani ba yena ngwa parti ya ba Rwanda Airways bakangi ba espion rwandais awa na hôtel oyo ya Njili awa Apocalypse. C'est clair. Ils ont infiltré ces pays à partir car ndenge mokonzi alobite omoni mokonzi mboka Chilombo yaki na porte ayeli Kagame liboko pembe yaka tika makila ya ba congolais sopanaka tout ça la politique ndenge ezali Allemagne na France les pires ennemis d'hier ba koma ba meilleurs amis aujourd'hui
tout ça la yango to longola ba divergence to longola makambo a passé lokola ba yoka kitendo moni mokonzi mboka lobi bon union sacrée tribunal pour des crimes commis au Congo na janvier awa président ya union africaine mais eza panique pas Museveni azola la tête comme ça ba congolais bazola la tête ces gens là parce que tu mettre solo par rapport à makambo union sacrée mokonzi afandi alobi a nommé informateur Bati Lukwebo. Est-ce que pour nous vraiment pas Bati Lukwebo vraiment muto esengi les informateurs na mboko? En tout cas pour na kota na makambo union sacrée na silisa nanu analyse zanga na makambo ya sécurité ba koti saki ba milice papa ba koti si bango kitasa mobimba tozui déjà ba information na kamine o eza soki na monga fula quand o yebi kaka Olive Lem na ye politique nambe wa komi fazer akomi ko yunga na partout ndako eza lisusu te infusitif Pablo Escobar te tolobaki yango Pablo Escobar moi nda komo lala alala na ngaba mabe alala pa bourgmestre ya oyo kadima na kalamu mabe. Oh mais yo zala qui président sénateur à vie dans ces pays. Comment comme ko kenela la na ba maison communale na ba district yo ko se retrouver na ba monga fula soki wapi. Ozomona ces gens là baza ba fugitif basali mabe na bango moko nde siko ekomi mal à l'aise. Ba yo ke di kapel libanda mal à l'aise. No baza à l'aise te. Ba yo kana kina SNEL. No moni ba kopika ba kuwa. Bazui ba miliciens wana ba cheche bango na ba base ya SNEL. Lokola le atundu. Ne PC ya SNEL tata wana. En tout cas, yango na yebisi yo prison oyo ya makala ekotonda batu ebele mais batu ba veste. Yango moni mokonzi a jugé bon asomba kaka babisa transco ya ba population te masomba pe babisa transco ya prison. Babisa yepe ya transco ya prison siko. Ya blindé soki condition wana direction c'est l'embao donc tu vas aller en prison. Dans mokonzi a jugé bon pour ayebi ka kokanga batu ebele ba kokanga. État de droit ezokota. Po to kozana ba juge international ba koya o CPI tinela biso ba juge wa makasi o ba sambisa ka makamba yao. Ezate ba to ba ke desamba ba koya ko sambisa bango tu ba ko passer à justice. Yango na yebisi yo tous ces gens là ba tie bango na ba base ya SNEL. Ba tie na ba base ya SNEL allez ba kati biso kuwa. Électricité za la kate molili na Kinshasa à l'opération ba fou ebandi kaka biso ba combattant de démanteler réseau wana e bandaki kana parlement mutaliboma oyo azolia biloko bien bo fouiller apa ba carte d'identité to pesi moko la police na biso musala la police abandi ko démanteler lelo ndenge tozali koloba bo to kebisa na ba kongomani ba congolais nyo salibanda opération fou et réussi tous les fois za démasqué bato ya mabe to tika na maboma ya solo so oza liboma ya solo suki belé lokola bom Marley. Ça veut dire que ceux qui les lots opérations fou ni bangana mukili la Congo mobimba po ba décréter couvre-feu ya grâce à base mais c'est nous la base to bande yango na parlement na décision jeune mabunda e bandaki wana yango tozolo bakeno biso ndenge tozali atokosungaka mokonzi mboka tina suka on va aller jusqu'au bout pour en réussir na kenkena na ye a kotisa a statuer état de droit azolinga esali toye na yebisi yo tango yambi ba député union sacrée na union sacrée yo monite ka tsheli bango miko mutu nyonso kende ko s'exprimer mais na kinga katina na bana ikolo Pablo Escobar eza Néhémie Moulania eza Kabila soki Néhémie alobi Pablo Escobar alobi c'est fini bino nyonso iyo bokoti na ba bispo voilà par rapport à nomination de Bati Lukwebo nomination Bati Lukwebo comme informateur tolobaki yango moni ba congolais basaka ba agitateur tant mokonzi mboka yambi Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba bakomi kotindika na ba réseaux sociaux non Bati Lukwebo baza délaissé Bati Lukwebo basali déclaration que non hier aza diminuer mokonzi mboka isolé mais Bati Lukwebo lelo nommé informateur mais toyoki lisu bakomi koloba te informateur il faut azala nommer ordonnance présidentielle ma papa toza na mboka nini Kabila nommé Christian Mwandote les papas là les vieux Mwandotim pas Christian les fils mais les papas anomaka ye na ordonnance nini ba pesi yo eza musala ba pesi yo ba confier kende ko luka majorité ça n'a pas nous avons pas besoin de ordonnance présidentielle c'est clair mais bango bazo luka ba mais biso na ba haute violation tout ça 309 députés je te dis 309 députés monani wana donc même Bati Lukwebo azo kende ko sala musala moko déjà mokonzi déjà balisé terrain c'est fini mais bande ko zo ba gate Bati Lukwebo na crédibilité te ya za l'informateur peut ba jouer parce que ba moni ba député belé on ba jouer Bati Lukwebo c'est une force. Bati Lukwebo c'est une force dans ces pays. AFDC en tout cas ceux qui ba congomani bazolo bakeno ba mususu surtout ba voisins yanga mbona po tozo landaka surtout ba Claude Machala ba tata wana ba tozo benga ba jale lo moni ba eza bango bazalo kola ba cheki ya veste ndenge bato ba beta matolo na ba ville bango siko ya lix ya veste alati veste wana mozo mona kaka sima shadak sima ya nani do ba suka na ba matelo ya kosakana te tolobita na bino ekoki bokende nanu na maki tolo ba biloba lo ba wana ba racontage
ba tu lukwebo c'est une force mokonzi ako écarter force mon côté pour azana besoin ba force wana même ba tu lukwebo même Jean-Pierre Bemba c'est baza ba force il faut ba ya ko sangana na ye pour avant de sa vision na ye le peuple d'abord yo ki mokonzi nenga lobi na c'est mutu mon côté asali trahison nenga boya mutu mon côté asali trahison mutu mon côté bo sali ndé terrain ya peuple ndé primé pour mutu a voté ki bino eza kingaka tete mutu a voté ki bino eza biso peuple congolais. Pour ça, la bonne intérêt à peuple. Voilà. Quand la logique la logique aux anangwana, mon consommant a béni si ba député, ba fan, ba zatel, mais belé ba député, ba tout le monde qui vient ba image, ayebisi bango, so ba pesi bino mbongo boli ango muto intimidé, binoté boli ango, mais bon voter pour nabiso. Comment que mon consommant a béni si ba député ne se pouvoir sur la autour d'une table pour intérêt peuple congolais, le bani par rapport à ça. Mon conservateur avant ici ba député pour causer causerie morale pour l'intérêt du peuple congolais. Kasi lobby les 5 ité. Lobby ne sombela ma solo. Place Janine Mabuna na Dubaï ko piquer crise pour na libela. Ako wana esili donc arrêt de mort. Parce que hier il y a qui na mission na Assemblée nationale, mission échouée. Azu crise cardiaque. Ozomona yango tozolo bana ba Roubaix wana ba ni ce sont des Rwandais na lobaka na yo. Ba yaki na mission moko bien précis, même ba l'exit en mémoire. Ce sont des Rwandais, des étrangers, des Zimbabwe, des Burundais, des Ougandais. Ba ye na Congo ya biso pona ko sala kaka mabe ko nuire. Exemple cas Vital Kamerhe. Toyo kanya wa tozo kene élection, état de droit, démocratie, pas de vol. Mais yo comme boyembala moko di était à cabinet mbongo. Mo solonio sa kesa l'état. Otongela kabasi bandako eza politique à étranger te. Kasi yango ete tisekela bandako lo bana bafangi dio. Ceux qui ba sololi Kamerhe pesi mo konga lobi ça, lui c'est un Burundais. N'ayez pas confiance à ces messieurs. Mais le lot moni yango te. Yo yeto ça l'état de droit, toza ba mi. Toyibate au pomoli mo sola l'état tala baso de mouté sali soki 2 ans. Programme à 100 jours sur des moutons. Plus de 2 ans. Il a saboté les actions des chefs de l'État. Il se retrouve en prison. C'est ça la politique des étrangers ici. Bango ba ya cop, aya zo mbongo na ye, atoka mais au moni ba député ba ye na union sacrée, ba comprendre les terrains à peuple. Tous les députés ba AAB, ba ACC, ba ye, tous ces gens-là, ba ye ko répondre présent na invitation à chef de l'État pour les 5 qui a lobby bureau et définitif et quota. Bureau définitif donc informateur ba tu le quoi botango zo quota dans l'assemblée. Ezaka non moi clique moko ya ba marionnette inde ba kotika la wana biso siko tozi majorité absolue mais majorité écrasante président Simon Mboka ya Ngwika Sanji mona ki ngoninga Makile Gangi ba congolais il est congolais. Il est congolais. Makile Gangi te non comme Kassaye ne baloba mais Makile Gangi comme congolais. Il est congolais comme tous les congolais Makile Gangi. C'est Bolimbisi. Bon, Tokoloba, pesa message boy. Omoni Mokonza Mboka quand il a dit l'union sacrée, ce n'est pas qu'il a dit que non, il a pardonné tout le monde. Tolobaka a prison za mort qui était. Ceux qui ont eu Sanjazin qui peut à ça ba crime mabe na niveau ya Kasai. Ba juger, ba juger, ba condamner et dit qu'à peine 19 ans en prison abimité. Abimi, le problème est que conscience ya ba congolais ndezonga. Pour respecter les Congolais, pour mon Mokonza Mboka lobby, na kekena na ngana manda na ngana zo lité pour na vie ya ba Congolais. Donc bangoika sage, babunga kinzela na politique ya étranger, i politique na mais Pablo Escobar. Oya kota ki na koye repesa information muke. Alinga kima na niveau ya sakanya na soki Zambie. Omoni makambo esukeli. Ba Kongomani balamuki na tango balobi oh. Toyoki information alinga bima bazeli anerité. Bazeli la police de bango babimi na nzela. Kaka na boulevard alinga kaya alekela ale ba pine. Moto ezopela koya kokota jipini. Ye moko se sentir que non c'est fini pour moi. Fonala la kana ba commune na ba district. Et si tribunal international. Voilà, entreprise privée moi si na épée maman Olive égal. Na dame moko ba kangi kuna ndenga la Congo central. Voilà. Tu bi peut-être par rapport à entreprise également. Ils ont que négocier la malembe ba entreprise wana. Ils ont limo. En tout cas, tokosenga na ba Congomani o bazaki na misala kuno nous sommes à chômage. Bossa la demande de plan d'orgaman. Société à l'État beaucoup futa ma bien. Beaucoup na égal les a société moko donc torture morale. Tokoloba babandaki kolobate. Mokonza Mboka za tribal. Mokonza Mboka za même beaucoup plus tribalisme. Tribalisme abimi c'est dit Kapen. Kabila c'était Katangé non. Oyoki muya monenga lobité. Kabila zaki Katangé soit disant. Mais comment atika Katangé lokola dit Kapen à prison pendant 19 ans. Comment zui muyamo kobeta ye même ba minuki makolo yo se bukani. A combien napti na Bakatangé Moïse Katumbi
a frôlé poison na banzoto na niveau ya tribunal ya parquet ya Lubumbashi là-bas. Non, moi je suis Katangé. Mouyamba Lobi, non, c'est un Congolais. C'est un Congolais, il respecte tous les Congolais, dit qu'appelle Libanda. Toti, mentalité, wana, il y a quoi impliqué dans le Congomani, il est tribal, wana, Lokuta, Lovunu, Lokuta, et dit qu'appelle, ce n'est pas un Kassayen, Libanda. Et tout le monde, bah, tu nous vois aujourd'hui, informateur, n'est pas un Kassayen. Il faut te préciser. Il y a un autre lobby. Société égale les autres qui négocient frondé malembe les olim et kolim on a poilu il y a poilu so les qui ont journaliste qui négotal et ça musa les a soudé kuna vite tous les garawana vite donc société on les autres qui négocient malem pour ezuimo solo ya l'état plus de 42 millions de dollars bazui na caisse ya l'état na BCC ba qui financer une entreprise ya moi si ya président de la République est-ce que ça la na mukili nini ce qui ça la ki maman Denise asali yango chilomba ko moi si na prison. Ce qui n'est pas dans moment où maman Denise a la entreprise moko azui mbongo ya l'état na banque centrale a kende ko tchana société moko sala ka Thomson soit disant tu l'omba ko tcha moi na prison a sa justice a landé là condamné mais Kabila tika Olive na 42 millions ya ba CC a kende ko financer ka nina le yango to lobby société wana ezokende kokufa mokonzi mboka lobi Hollandi déclaration mokonzi mboka ya veille à fin de l'année alobi exonération o banini tout eza effacé oh zalaki mwasi ya hôtel exonération wana ofutaka importé nyose longwe siko bango bakokoka kofutaka bapa kwa l'état te po bakangi bango déjà place au mongo be ba message na vol c'est ça. Voilà tokomi pe na suka émission na biso c'était la dernière question pour na suki ça tobeti maswa ino sacré totobi ino sacré kasi mwana mboka Martin Fayulu lobi union sacrée ya mwana juste deuxième grossesse ya couple FCC na cash par rapport à ça pour répondre ni atuka ngai na mesana ko finga te batu na télé to na caméra mais tata wana za zelo monde de ba Fayulu zelo il est bena terre lui vraiment il montre sa capacité omoni yango omoni to Hollandi Boketu premier à lobby te akotika la ka ko zwa pouvoir te tata mais Boketu premier là en Europe il a compris même lui là-bas oh ya mesana ko finga ko il a dit il a confessé devant les médias na moni que tato ya kotika le pouvoir soki yo zala ki président et lo konino yo linga ko sala pour dégater crise actuelle voir dit l'ombazo kende ya linga me mabiso que non élection anticipée de tous les niveaux élection anticipée de quoi président élu avec mandat de 5 ans donc une élection anticipée à tous les monde na 2 ans donc pour lui il faut violer la constitution ce qui n'engeni soit disant pour oza la muka oza baluka tout ça yango moni bango nyoso ba vide ba mama F bazaiba banani tout ça ba Bemba Jean-Pierre tous ces gens là ba lobby ah non mutoyo ce n'est pas un Congolais tu comprends que non ce n'est pas un Congolais ba dégager directement ba dégager ba région de maintenant quand union sacrée o esangisi ba Congomani na ba Congomani o baza na état d'esprit congolais avancé yango to lobby yango voilà ndeko junior Belami to ma suka émission na biso ceux qui ba ndeko ko retenir quelque chose na passage na yo na chaîne na biso ba retenir ni ba retenir union sacrée yango union sacrée avec 309 députés majorité écrasante le non absolu pépère ida zawap FCC Front commun on est comme 4 FCC na ba renaissance na ba FCC renouveau en tout cas à cascade yango to lo ba FCC keba na landaki ndeko nanga moko na niveau ya Irlande isinga yo FCC keba yo ndo panzi lokwanga bi oui FCC keba e panzani yango moko sanke to bezata la sur roquette na kinga 4 bani ya makuna batikali ba orphelin na kinga 4 lion ye moko ngando ye moko madesu na ba pomme nyonso olive yango moko ezoka ukakuna to moni ba image wa to ebite soki ba image ezo ma par satellite mokonza koti si Congo na Goa chose ya munene ya ngwana dernière carte ya Donald Trump avant son départ Goa yango Otokozo ndakala awa to tchena ba bateau et les États-Unis américains les ndakala ya Congo voilà l'avantage sans payer l'impôt c'est ça l'intérêt du pays au Congolais ba ko retenir na kekena la Chilombo il va pas faire tout parce que ce n'est pas un dieu makota yenzela c'est là où ya kotika oya koya ko zongi sabiso na théâtre tata voilà ceux qui bande wa sepeli na yo ba ko ta contact na ba ko numéro de téléphone des applis 291 02 47 120 plus 291 02 47 120 to pesi bino ba moteni bande konyoso mbote surtout congolais ya Ituri ndeko na ngana Ituri alanda ki ngai akomo tindela nga ba actualité ba message na niveau ya Ituri na sepeli na yo na bunya atuka umelo za kongomani ya mayele o comprendre que besoin invité na ba rwandais pesa kanga ba actualité wane ko sala nga bien ba congolais na bunya na Maniema na Butembo na Lubumbashi na niveau ya Kolwezi ba kongomani bo bloquer ba congolais ya Mojambo ya niveau ya Loja na pesi bino mote makasi na ba kongomani na Libanda bozala na soutien
ba Congolais baza na niveau place Kabila azali soki boyoki alinga cha likolo pa pine na nzela alinga cha pine na nzela ti to kozwaye na tribunal international ezokota wa kepe. Merci ndeko Junior Belami, merci na mpe bozolanda biso eza magazine yoka base ba komata baza teleme bela to pesa bango valeur parce que ne bango babunda pona ekolo pona mboka baza pe dossier tenti sekedi wa mulumba yango biso magazine yoka base to tikate to kenango likolo 2021 oyo bino pe bato bolinga mboka na biso Congo lisanga nzembo ndeko na biso lomi lukunga boke na chaîne Coco L place beaucoup c'est un message fort pour le peuple congolais. Merci à magazine yoka base, on se retrouve au prochain numéro toujours c'est le on a Arnaud Kamande moi la permet de lobby bye bye.